ezaki ba musicien oyo bazali ko faire valoir orchestre zaiko langa langa pa lisusu me bana kin bande ko nga bandimaka pe baninga hein bino bo utaka ndengwana de nulle part bobimika bino moko hein tous moi même ba grand maître ba loka ba vieux franco hein vieux franco a telema aloba non ngai ndenge nazali boye nazaki musicien mais eloko ngo na yokola ki lindanda penza gam na yokola ki ngo na wenza bayaka na quartier Far West ba vieux tabule bazoloba ngandenge bozomo na ngai boye soki posa ya musique yela kinga eza kolanda ba tulokola ba wendo son kina kisantu tanto salima kina kisantu ona sikoyo na ba chimita donc na bande équipe ba chimita siko donc chimita azaki na kata casting on a été déjà na pointaka ya avant puisque ça un orchestre au qu'avant baza robeta avant na lever des rideaux ya Zaiko donc na ibaka déjà donc qui sont tout au bandi ba répétition to bandi préparer répertoire pendant que tous travailler ba petit à quartier ya qui sont tout ba ko yebisa ngai que chanteur moko musicien moko ya makasi ya sawana qui sont fanfan gabi fanfan oh mais nazo yoka kombo ya fanfan na mingi boke na ko benga ngai ba ke obenga fanfan ye na tindi na staff ba sali ndenge le kaka sur le plan artistique ou ba benga soki test soki penini bon tali na niveau ya voix il est très bien zolanda ba gamme malamu siko fallait ko tala côté à scène parce que eloko za ko intéressant ngai makasa ki côté à spectacle parce que les voix je les avais déjà mais maintenant il fallait quelqu'un à quoi ko mener spectacle alors tango na sengi na défunt barosa tia CBN tout ça ba télé CBN oh na moni fanfa koti bana nyusu bakina ba mir ba kwei oh gabi makambo ezali alors na moni fanfa aza élément moko valable donc na okende wo mona ba parane campé na salaka na kena kuta na ba parane na bi bon na naza na posa ya mwana bino asana na msala puis bazaki pe d'accord puis batindaka ye et pas na bande connecté parce que ça yipera bande connecté ça ba habiter lokola yo ko kamata ye awa na ndako na biso ko kamata ye na responsabilité na yo donc na kamata ka fanfan et pas ina bango na kisantu na yene na kisasa et na vandisaka ye na kati ya famille na ngai na rond-point Victoire Kambela fanfan wana na kombo na ye ya scène ezali nani Defao général Defao actuellement big star nakanisi bino moko boyoki parcours ya manwaku na orchestre na ye Grand Zaiko ba Chimita ba Joel Joe Poster ba Jeffar alors tina ya kokende musika na makambo wana ezali te boyoki ndenge nini apesi parcours ya ba musicien wana ce sont des grandes vedettes ya musique na biso bayebani mais papa pourquoi lelo orchestre Grand Zaiko wawa oyo ekomaki na top na niveau ebunga en fait personnellement na komaki na envie à autre chose parce que bon na longo Zaiko nazaki na ezaki na envie na ngati na ambition na ngati ya kosala orchestre mais na se retrouver na situation yango et puis na conduire yango pendant 10 ans na mona ke kokaki et puis toyi tosali tourner na poto et puis na préféré ki na vanda na sala autre chose et puis technologie lokola eza ko développer na préféré ki na s'instruire donc nazali koyekola na ngai mais tolandi yango ndenge wana mais ezalaki quand même orchestre monene elongwe na Afrique kuna Congo na Kinshasa et na poto mais tango yo olingaki ko dissoudre orchestre wana donc olingi kotika musala parce que yo nde mutuzaki cerveau moteur orchestre mais est-ce que vous pensez qu'il avenir ya ba musicien wana mususu ou est-ce que okanisa ki te kezali abandon okanisa ki te ke bakokende wapi et puis epesa nini tilelo alors en fait au moni ezaka kandenge moko ndenge tobota na ba famille hein bobotami bozabana mitano motoba tozomi bozokola tant bozokola ba parents to bazosunga bino mais quoi arriver moment moko mwana il faut s'assumer bolongwe na responsabilité ya ba parents c'est exactement ça donc ba yekoli mosala ba comprendre mosala ba travailler il fallait aussi qu'on lâche bango moto tala orientation ni na komona pona vie na ye o pe ba continuer na ba groupe baso continuer na ba groupe o pe ba sali o ya bango tokozwa ndakisa ya général Defao
avec le Big Star. Ye na kanisa zo sala expérience siko amona azo vivre ba difficulté na zaka nango tango na za kosunga bango. Donc siko na kanisa bandi ko comprendre ba révolution muso bandai ko sala na kanisa bandu mona ko clair siko que na zaka mabete na zaka na bien parce que toza toujours na besoin ya mbongo pona ko continuer musala. Parce que odi mbongo lelo ole nyonso o continue musala ndenge ni lobi o continue musala te. Brazzaville, une fois de plus, toye susu na bandako na bino, mbote na bino susu mingi, Horizon 33, mbote mingi li susu, parce que yo muto sali ke émission oyo boîte noire ezala. Boîte noire et susu na ndako na bino pona oyebisa bino makambu ebele. Lelo tozali ko dévoiler susu likambu moko ezali ko ya awa. Parce que biso na classe, balakse biso par exemple ke elamba ezali pona robomba nzoto, elamba ezali pona kozipa bisika mususu oyo toko kotanga kombo te kasi lelo tozali komona ke bilamba batu mususu bakomi kolobela ngo na ndenge ya mabe, bilamba batu mususu bakomi kosalela ngo na ndenge ya mabe. Yango wana tokoyoka mosali ya nzambe moko apesa biso définition na ye sur elamba ezali penza nini. Humilité ezali elamba te, yesu aza kolata bafenle, yesu aza kolata biloko ya chere. La manne bawela kiango. Bon, au moni, c'est ça tout justement, bassesse il y a le niveau, il y a les chrétiens en biso. Les chrétiens pendant mais certains hommes de Dieu, où baza complexé, na bloqué belobi papa. Ceux qui n'ont pas maté avion te, au commis avion te. Pour milliers tous en ango, mutumsu soka comme le lo ate yakao. Mokola comme en France, idée n'est pas changée. Tant on a commis en France, dans la veste, na ti étiquette. Mais en pleine prédication, bah au Katanga, bah c'est quand la ta aboyete. Na za la ta taille 58. Katia wekoi. Wana na mona bien intime boka. Bah ba benginga bi pasteur. Bah la ta aboyete, faut la ta taille. Tina wa bataille nanga, que ça 50. C'est ça. Donc il y a bilo mususu. Il faut qu'on y ait bon. Il y a Saint-Esprit, mais il faut pas apprendre yo. Et puis, ngai soko lani na Bible batoka ba Salomon balata ba bilamba na kita azo vendre les or. Salomon était habillé en or. Ce qui n'a pas sur la Bible na un roi je crois. Ce qui na un roi Bible le Bible. Salomon tant au reine de Séba et Kotalaï, il a observé les habits de Salomon, comment il est habillé. Ses serviteurs, ceux qui les servaient à Komisa Nzambe. Donc, l'habit na lobango eza pona ko longola malade ya miso. Obi mutako sepelono déjà du fait que tu es propre, tu es bien habillé, classe, la personne déjà te reçoit. Na poto batu na kamutalati cravate mokandate. Mutalati veste, tout na batu ba parisien. Na ba non soit vivre en Europe. Tout na esoko lati cravate, ato yena libula métro, ato na ate. Esoko lati jean. Pas au moment de la télévision la police. Ça dit l'habit, ça donne la valeur de quelqu'un. Yango ba pasteur il faut balata bien. Ba musicien chrétien il faut balata bien. C'est ça la différence complexe. Mais toko boma toko lukas ko musique na biso za likolo na oya bandeko to bengi profane ni soki biso moko ozomona pendant no muta azokufa oyo azokufa na ye elengeza te. Il faut tous à la penda propre mutana posa na yo amoni penda que oui ça c'est bon. Ça c'est de la classe. Omi mokolo moko na Paris na zone d'hôtel na ndako milliardaire moko boy mutu mo très riche. Tozali na serviteur mon. To mata sincère et puis oh ça c'est bon. Tu es très bon, hein? Tu es vraiment habillé. C'est quoi, tout le monde a habillé, mais tu viens me voir, je vais t'acheter un costume. Et pourtant, l'attaque. Et ça, je n'ai pas ma casse. Donc, c'est là que Nathan a payé 5 000 francs français pour le Lukabilamba. Tu vois. Donc, ce qu'on a na yango, lata. Ce qu'on a na yango, lata, ta ya moko ana meza la très classe, très propre. Il faut choisir. Au monde qui usa ça l'émission très propre, c'est bon. Donc, biso paraître na TV, bah passer nous na éviter ceux qui va passer à la TV. Biso paraître na TV, nous voyons les riches, les pauvres, les ministres, le gouvernement. Bah tout va sur la biso, papa. Oya ou là ta bilate là. Il faut là ta propre, il faut là ta classe. Moi